On a sorti un peu. Akimi, va moi bimba au tunde Akimi. Mbote papa. Ah tout ça. Ah toi là Musamba. Commune Ngiringiri. Donc comprendre était attaque moi na omoko. Oyo boti moboti. Jamais moi na yo robo ma modèle ezali. Mama zala toke na malembe likamongeza nini? Papa ezaboy. Tomki na tongo. Donc moi ba bo ba che ba pétrole ba repasser. Ezala raté. Moi na so azandoki. Ozui moi na yo. OK na église pour que yo batela moi na yo moi na kufate. Comprendre moi na kufi ba che ba pétrole ba repasser. Ezala raté papa nanga. Problème yango ezalaki nini nanu po bakoma basuki babomi soki ndenge ezalaki nini? Papa mwana oyo akufa biki azandoki amaki leki na ye. Wana na abazandoki. Famille ya mama na ye biki azandoki abomaki ye nde baso babomi ye. En plus nous pas mobimba bakimi. Mbote papa. Mbote papa. Tukutinde kwa kufina ndako wa lupango mobimba bakimi likamongeza nini? Bon to la mugi na tongo ba to ko kuta mwana moko azala ba âge à 17 ans. To moni azala ko kufa il semble-t-il que noko na ye nde abomi ye. Ah vanda pa nani? Ah zo vanda pa ya noko na ye. Donc mwana wana nde connaît moi si akufaki. Donc balobi ke ndenge toyoki. Ke wana temps mususu nde balobaka. Ndenge balobaka kaka. Ke yene mutu abomi nde connaît na kindoki. Alors ya mwana sikoyo bango moko noko na ye azuye a repasser ye ba fini essence na matoi. Donc ba beti ye soki banzete na mutu nde bozomona akufi bongo eza pena likama pasi boye ezalaka lisusu te parce que moi nazala ndoki ezalaka ke eza makambo ya spirituel esengeli kozwa ye komema ye l'église babondelela ye nzambe asalaka mais ya kokoma boye en tout cas biso nyonso tokondane situation oyo tokondane yango mpenza avec force eki kozala boye te en tout cas l'état alandela bato ya boye vraiment ça. Ah baza balocataire to bapropriétaire? Baza balocataire kolpango mpasa tomoni bato nyonso bakimi parce que eza ka ya mort mutu nyonso akimi donc basundoli ebembe ndenge basundoli wana en tout cas esali biso pasi likama boye c'est pas normal. Merci beaucoup. Bon réaction na ngai eza pena ya pasi makasi malgré tout obokola bana baleki quand même il faut toyebaka loi ezali famille oyo eloko esali eza imprudence ya makasi oyo l'état okondane bango base faire justice na place ya l'état asala yango donc todéploye makasi petit ayi petit toandomone na quartier malgré to akozala na eta ya kindoki bon koyeba kindoki nayebi te kindoki wana yebi te soki komema nzoto nakomona ndima kindoki te bon kindoki ekoki ozala eza effet réel oyo toyebi ke ezala ekoki ozala mais il fallait pas basala action oyo soki ndeko na mwasi akufa balobi ye bazalaki na preuve te peut-être eloko basali wana eza suite ya baranking peut-être ezalaki entre bon na famille ozala matanga teleki na ye bakendaki na morgue lobi ya mwasi fera lobi bakendaki na morgue lobi yango nde toyoki bandeko na ndako mutu akufa ye oui baye na ye bakoti sika basali même pas 3 mois donc bakoti sika kokota donc eloko basali wana peut-être ezalaki ranking na famille donc mutu akufa ye lobi mutu bakendaki na morgue lobi kaka oui lobi lelo ye babomie na butu ya lelo batubie bapétrole na matoi batubie yango pompe bazwi seringue vide barepasse donc petit déjà coli wana na loba kazandoki ah bon wana en tout cas vraiment eza ba rimer ba prophète kaka te bon wana c'est là ba rimer ande toyoka ke petit wana ndoki bani mais kindoki ba pasteur to mone vele ba salisa ngo kindoki ba moto konta ngo te kindoki mutaye ba kindoki azandoki bango ndeni ba ki mwana azandoki eta lende kunaye ndo abondima bandoki te andima ngo te para mona ngo te boye visa vie nandima nzambe nyoso so la kindoki ngamba mena mabondeli bato basobo mamboka pe basala nzambe ba prophète na pasteur donc
ba prophète ba kuma bela la moya ba prophète la mukile bina balabala o mama ya kana ebisa o likambo boya na ndako mwana kufaki o kingandi tasali ngona famille boye ezande ba pasteur na ba prophète ne ba bomi mboka ba professeur lukuta papa molia papa la ngama papa la ngai esali ngai passe makasi papa la ngai 9 mois plus 17 ans en tout cas likambo ese so passe makasi soki moi aza kindoki kene l'église l'été ba kindoki mais ba lo ezali na o ba sali boye un jour il va punir bango.